De partout, bozuli bakuya kolanda solo la plus ya mokola lelo esengeli boye bakina zalaka na esengo ya kokutana na bino lisusu mbote na bino. Fin mandat Bruno Hubert, ambassadeur français na République démocratique du Congo, Yambama Kilobi Eleki, et pas ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, retour en image. Après 3 années d'émission passées dans la République démocratique du Congo, Bruno Hubert, diplomate français, Ayambamaki Lobi Eleki, na chef de l'État, la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Sikawapi, Ayaki Kosala ba Dieu naye, na fachi beton po mission naye et komi na suka na mboka na biso République démocratique du Congo. Occasion pour un diplomate français a évoqué bilan moko positif ya ba relation bilatérale franco-congolaise na ba 3 dernières années. Malgré incident malheureux, Oyo ba diplomate français mibale en poste na Kinshasa bazalaki victime incident lié suite ya conflit foncier moko Oyo memaki na intrusion na eteni ya mabele ya France awa na République démocratique du Congo en violation na ba prescrits internationaux. C'était important pour moi de voir le président de la République, le chef de l'État, une circonstance un peu particulière pour moi qui est la fin d'une mission de 3 années dans le pays, et donc c'était une manière de venir lui dire au revoir. Nous avons traité de nombreux sujets. Le premier dont nous avons parlé, c'était effectivement le regrettable incident qui a affecté une de nos emprises diplomatiques pendant il y a 3 jours, vendredi dernier. Nous avions eu l'occasion d'en parler avec Madame la ministre d'État ce matin même, de cet acte regrettable, et nous a assuré que toutes les mesures allaient être prises, et certaines mesures ont déjà été prises pour que ce genre d'événement ne se reproduise pas. Naparnaye, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, a atalisaki regret naye à travers communiqué moko publié Lobi Eleki par rapport à l'incident diplomatique Oyo. Pe atalisaki lisusuke incident Oyo et BBC et loko mokote na ba relation entre République démocratique du Congo et République française. Je pense en effet que c'était la préoccupation de toutes les parties impliquées dans cet incident, justement que les relations excellentes entre la République démocratique du Congo et la République française ne soient pas entachées par cet incident malheureux. Je pense que la République démocratique du Congo, à travers ses institutions et sa réaction rapide à cet incident, a démontré qu'elle tenait à ces excellentes relations, mais aussi que l'ambassadeur de la France, qui a été disposé à échanger avec nous dans des très brefs délais, a pu réaffirmer que c'était un souci mutuel et un souci partagé. Donc actuellement, les enquêtes sont en cours, justement pour avoir une meilleure compréhension de cet incident, de ses antécédents aussi, et pour permettre à la République démocratique du Congo de tirer toutes les conséquences nécessaires pour que ce genre d'incident ne se répète pas. Et Sengeli Boyebake, bagent de l'ordre Oyo ba participaki na tentative de guerpissement Oyo vendredi Eleki ba kangamaki pe ba chamaki na disposition ya justice. Noko avec Fachi Beton ba maseki ya boye elekanaka pambate. Keyo. Chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ayambaki, délégation Yabandeko, ya plateforme internationale socialiste, reportage. Et Salaman en 1951, international socialiste, Ezali organisation Moko Ezali Kosangisa, 132 parti socialiste, topé socio-démocrate. UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir dans la République démocratique du Congo, pe membre de la plateforme internationale Oyo, pe bazali ko occupé poste ya vice-présidence
à travers secrétaire général Nayango Augustin Kabouya. Et Sengeli Boyebake, ancien premier ministre tchadien et président, il y a comité, il y a Afrique, accompagné d'un secrétaire général, Madame Chantal Kabouya, à Azali, porteur, il y a message, il y a haute hiérarchie, il y a international socialiste, na chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au vu de la délégation qui m'accompagne, vous comprendrez aisément de quoi il s'agit. J'ai à ma gauche Madame Chantal Kabouya, qui est l'actuelle coordinatrice générale, en d'autres termes secrétaire général de l'International socialiste. Et à ma droite, notre ami Auguste Kabouya, qui est un des vice-présidents de l'International socialiste. Et donc il se joint à la délégation pour porter ce message que nous avions de la part du président de l'International socialiste, qui est l'actuel Premier ministre d'Espagne, qui nous a chargé de venir saluer le président Tshisekedi, lui présenter ses félicitations, parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'opportunité, on n'a pas pu s'organiser pour venir à l'investiture du président. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Nous sommes venus lui présenter les félicitations de l'International socialiste et le soutien de notre mouvement, dont vous savez que l'UDPS fait partie depuis des dizaines d'années. C'est un des partis membres influents de l'International socialiste. Et donc c'est cette mission que nous sommes venus essentiellement exécuter pour apporter le soutien de l'International socialiste au président Tshisekedi et à la République démocratique du Congo. Et Sengeli Boyeba Lisusuke, international socialiste, et Ezali successeur, et international ouvrière socialiste, Oyo et regroupa majeure partie, yaba parti travailliste sociaux-démocrate, et travailliste entre 1923 et 1946. Parmi les membres actuels et international socialiste, nous allons retrouver notamment Parti socialiste français, Congrès national africain en Afrique du Sud, Parti social-démocrate en Allemagne, et Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir dans la République démocratique du Congo. Yenkeyo! De l'autre côté, secrétaire général intérimaire na UDPS a lancé série d'activités au Ekokende Kino le 7 septembre. Détail n'élément. Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle. Présidence du parti exécutif national. Faisant suite à la notification de son mandat à Monsieur Deyo Bizibou Balola, secrétaire général ad intérim, en date du 18 août 2024, dont copie a été réservée à la haute autorité des références du parti, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, laquelle notification lui enjoint de présenter son programme d'action pour la période concernée. La présidence du parti exécutif national porte à la connaissance des combattantes et combattants ainsi qu'à celle du public en général son programme d'activité tel qu'établi pour la période allant de mercredi 28 août au samedi 7 septembre 2024, à savoir 1. Mercredi 28 août 2024 à 15 h, descente à la base dans les 4 fédérations de Kinshasa. 2. Samedi 31 août 2024 à 11 h, présentation de son programme d'action devant la CDP dans la salle Boboto à Kinshasa-Gombe. Samedi 7 septembre 2024 à 11 h, reprise des activités de l'exécutif national à la permanence du parti à Limete. Vive la République démocratique du Congo, vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité des références du parti. Le peuple d'abord. Fait à Kinshasa, le 26 août 2024, le porte-parole. L'Union pour la démocratie et le progrès social.
Sur instruction, il y a Mokondi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en prévision, il y a saison, il y a Mvula, Oyezali Koye, Sengel Boyebake, l'argentier de la République, ministre, il y a Finance, Excellence Doudou, Fwamba Likunde, les grands Pakebo, Azalaki, na séance de travail, na gouverneur, il y a ville province, il y a Kinshasa, Nini Zalaki, na Masulu, na Bango, ba détail, Nelema. Sur instruction, il y a Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'approche, il y a saison, il y a Mvula, l'argentier de la République, les grands Pakebo, excellence Doudou Fwamba Likunde, ministre des Finances de la République démocratique du Congo, a annoncé qu'il réhabilitation, il y a Baveni et Belé Awa, na ville province, il y a Kinshasa. Excellence Doudou Fwamba a Talisaki Yango, au terme, il y a séance de travail, où il y a président qui lobby l'équipe na cabinet na ya Moussala, et longo na gouverneur, il y a ville province, il y a Kinshasa, Daniel Bumba. Nakobima Nabango, gouverneur, il y a ville, il y a Kinshasa, Daniel Bumba, à Talisaki Boye. Qui est là, et pas le ministre des Finances, qui pousse na bongo, na gouvernement central, na vision na bango na programme, où Tata Mokonzi a présenté qui. C'est-à-dire qu'on répondre à assainissement, il y a ville, il y a 6 engagements, il y a 3 initiatives présidentielles. Le ministre des Finances a s'engagé au nom du gouvernement et au nom du président de la République. Il y a quoi accompagner la mission de l'assainissement, c'est-à-dire qu'on combat, qu'on rendre ville propre. Et également, on a curé la rivière. Bon, c'est la rivière, une chose à la propre, on a tomber la voirie. Voirie, ils allaient bon, ils allaient dans les arbres, ils ont occasionné l'embouteillage, on sait que ça m'a bien été, qu'on touchait productivité. Monsieur le ministre a s'engagé au nom du gouvernement pour que à appuyer Bisso. Et je pense que dans les jours qui viennent, Bisso Pena, on pense à Bisso to refaire, c'est que mon salaire ça en malamon pour l'intérêt. Il y a qui non yoso, Kinshasa zali bongo miroir, yambo kana Bisso et sengeli za la bongo kitoko et za la bongo peto pour na lokumu na Bisso nyoso. Donc to sepeli mingi na état d'esprit, il y a ministre ko landa bongo vision du gouvernement. Na Mokonzi Mboka ningi ba sepeli ko pesa biso vraiment appui et biso pe tout ça l'effort tout ça à la hauteur il y a ça la misala et longo bani pour que biso nyonso ensemble to ka bon comme na Congo Kinshasa biso ningi au rayonner ne tozolo bara ki lobby au legalelo Kinshasa zo bon. Prenons parole l'argentier de la République et Kabola Bitumba, excellence Doudou Fwamba le grand Pakebo, ministre des Finances de la République démocratique du Congo, a précisé qui Boye. La banzi bobo sanité qui Tata Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a outi koba kambela na gouvernement na eo ezo kambama na mama Judith Tuluka. Pour être tout le monde le lenge nini to ko appuyer ville na biso ya Kinshasa pour awande siège ya ba institution. Kolanda maloba Tata Mokonzi Mboka, premier ministre a bengaki gouverneur na ba Kambiebele ya kati ya gouvernement central pour na kotala ndenge nini to ko apporter concours pe appui na biso na ville na biso po yengenga Kinshasa yengenga ndenge Tata Cardinal Mosengwa bandai koloba na yango ndeto lelo to vandi ensemble pour total la sikoyo ndenge ni to appuyer ville to kende liboso na misala o ville azana ngo posa ville asengiete baka niveau ezala kiré avant mbula ezonga pour ba inondation ezala diminuer ville esengiete to appuyer bango na kobongisa banzela batangeli biso pe banzela ebele oyo faut to appuyer pour to réhabiliter yango. Bokasa, Kalembelembe, Kabinda, Asosa, Ndambu ya Kasavubu, Banzela et Belé, Oyo, Mwandambu, Balakisi biso à peu près 27 km. Oyo, Zo Senga, qui na minute Oyo, dans l'Ombango, Nyonso, gouvernement central a apporté appui naïe. Na instruction, Tata Mokonzi Mboka, Tondimi, Toko apporté appui wana, pour être Banzela wana, et à la réhabilité, population Nabiso, est mis déplacé facilement, tout diminuer tant soit peu, bambouteillage dans la ville, en attendant, ba projet minier néo bango moko ba kosala na cadre ya budget na bango parce que bazana budget na bango na programme na bango yango to sengi bango pété gouvernement akocha non seulement ba moyen pour na ba axe wana oyo bosengi mais également akocha expertise na à travers bureau central de coordination BCECO pour appuyer musala oyo bokosala na banzela wana et puis na makambo etali assainissement to sengi mokonzi ya ville na ba collaborateur na nyonso et to beleli ba o nyonso bakozwa misala ya kobongisa nzela batika kosala makambo basala ka wana parce que makambo échanger
tokotia ba mécanisme ya contrôle pour na ko éviter te oyo komaki mbala sima ezonga lisusu te banzela nyonso tokuti tanga awa baboka sa bakalembelembe bakasai nyonso tata mokonzi ya mboka apesaki mbongo na ebandeli ya mandat oyo basalaki banzela wana mais banzela wana etikali oumela te po bao bazwaki mbongo basalaki misala na bango na ndenge elongo banite nde lelo tozongi lisusu à moins de 5 ans po to to rebandela lisusu banzela wana soki misala wana eselemaki bien peut-être mbongo oyo tokotia na kati oyo pona misala les mêmes travaux tolinga to orientango na ba chaussée mususu. Ah oui, ndenge kaka na yebisaka bino banoko bondi melanga ke ministre ya finance excellence Doudou Fwamba Likunde Libotei azali number 1 parmi ba ministres oyo bazali ko travailler avec toute énergie, avec confiance nyonso pe amour nyonso pona ko matérialiser vision ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Tala noko Doudou Fwamba asala kama sekite enke yo yango toza ko conscientiser ba congolais ba chef d'entreprise oyo bazozwa ba mbongo ya pouvoir central na ya province pour basala misala batika kosala misala na ndenge ya légèreté mbala oyo akomeka toyokani na gouverneur ya ville ya Kinshasa ete tokozala na accompagnement makasi po oyo akosala musala na ndenge cahier de charge ekosenga te tokomema ye liboso ya bacours et tribunaux et akozwa responsabilité na ye po mbala sima l'état bimisa lisusu mbongo deux fois te ye muto akozonga lisusu abimisa mbongo po abongisa mboka parce que bana mboka va souffrir mingi. Ministre d'État, ministre ya justice Atikali égal lui-même pour nous kotikala toujours na lignée il y a son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Commentaire. En fait, le temps des hommes forts est révolu. Le chef de l'État, lorsqu'il me nomme, c'était déjà en soi une révolution. Et les gens auraient dû comprendre le message. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. Je ne suis pas là pour ça. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau, j'ai refusé. Et ils le savent. Ils voulaient que j'habite Gombe comme eux, j'ai refusé. Vous m'avez vu changer de véhicule depuis que je suis ministre? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé de changer de véhicule? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'avoir une villa aussi à Gombe comme eux? Ils veulent que je puisse parler? Combien de fois ne font-ils pas des voyages à l'étranger? Vous m'avez vu faire un seul voyage à l'étranger? Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les choses doivent changer. Et impérativement changer. Il n'y a que 2, 3, 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. Et je suis inscrit dans cette ligne-là. De manière d'État. Ministre de la Justice et garde de Sceaux n'est pas contre les magistrats. Et j'aimerais que ce soit clair. Le ministre de la Justice est contre tous les réseaux mafieux. Si un magistrat est dedans, ben il est mafieux. Si un avocat est dedans, il est mafieux. Chers compatriotes, de tout temps, il y a des hommes qui se lèvent contre les injustices. De tout temps, il y a des hommes qui se lèvent pour le bien-être du peuple. Dommage pour eux d'avoir affaire à quelqu'un qui voit demain et non aujourd'hui. Sans ignorer beaucoup d'abus dans les secteurs de la justice. J'ai passé plus ou moins 58 jours à la tête de ce ministère. J'ai observé qu'il y a beaucoup d'abus. Lorsque le chef de l'État dit que la justice est malade, moi je confirme ça. La justice est d'ailleurs gravement malade. Étant donné que toutes les spoliations qu'il y a à Gombe ici, à Matete, à Lingwala, à Kinshasa, mais ce sont le fait des magistrats, des juges, des huissiers et certains avocats véreux. Que lorsque vous voulez guérir une maladie, vous devez faire un bon diagnostic.
n'allez pas administrer le comprimé de la malaria, par exemple, à une autre maladie que la malaria. Na combo ya commandant suprême ya forces armées ya République démocratique du Congo paix à la police nationale congolaise, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-ministre ya intérieur et décentralisation, à Sangisaki, gouverneur Union sur l'espace Grand Kassai, situation sécuritaire zalaki autour ya Masolo Bango commentaire. Ezalaki moment moko décisif pour na vice-ministre et intérieur, sécurité et décentralisation pour nous transmettre instruction claire et chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant ya forces armées ya République démocratique du Congo, paye à la police nationale congolaise na bassin gouverneur ya espace Grand Kassai, convoqué en urgence na Mbujimayi pour la réunion, il y a conseil de sécurité, il y a services locaux. Après près d'une heure, numéro 2, il y a territorial, na République démocratique du Congo, Atalisaki, na communication, na ye, Kesengeli, na Bakambi, il y a Kassai, Kassai central, Kassai oriental, Lomami, Pesankuru, Bamatisa, niveau, il y a vigilance, na moment, Oyomboka, ils allaient agresser, na Rwanda, pe, ba complice, na Bango. C'est tout à fait normal, comme vice-ministre en charge de l'administration, et devait quand même écouter les gouverneurs de province pour les tâches sécuritaires dans toutes les 5 provinces qui constituent l'espace Grand Kassai. Les 5 gouverneurs se sont retrouvés et chacun d'eux a pu brosser succinctement ce qu'est la sécurité dans sa province. Il nous a écoutés et il va agir par rapport à toutes les doléances, les plaintes de chaque gouverneur. Très satisfait d'un message au vice-ministre et intérieur Amemela Kibango, les 5 gouverneurs et espace Grand Kassai, Bazwaki engagement, Yako s'investir na vision ya Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour na kimia pe développement, na ba milliers na bango ainsi que pour na Congo moko fort, debout, pe prospère. Yo! Na cadre et article 15 de vous pour au vivre Serf Luzolo Akutanaki na maman Béatrice ya salaka ba mabele oyo ba maman balia kapé ateka kayango bozo ba détail ndelimo oyo. Moye tele pardon. Ngo pe bano bana ko ko. Dangu tebisaka bino ke na bakini oyo soki okuvinzala ko kangana ono ko ya batu to pe tata mwasi ya batu ndokite kasi ezali kikibuyu na yo moko nde ezosala ke okuvanzala bongo botala mama mukolo o na libota na ye bango musala na bango ezali ke ya kosala mabele oyo biso lo stoyebi soki mère akomi na système, c'est-à-dire akomi koboka baso ipa pamba yango balinga kolia mingi. Donc tango linga kolia yango na ndio mone sika basala ka yango te banda lelo yeba ke basala ka yango boye bazwa ka bango argile batuti yango basangisi yango na mungwa e komi pat après ba komi kolinga yango ndenge kaka bozali komona si mabakomi kokata yango na bastiche après soki basilisi batandi yango na moyi mutalaka oyo bozali komona nde yango esungaka bango po na kotumbela mabele oyo batela moyi pour que bokoma kolia après soki ebeli batie yango na bassin bakia kotambwisa mabele yango eleki tosalaka mabele oyo soki tosombi babuli toye totuti totie mungwa tobandi kotuta tobandi kolinga totandi na moyi ekauki topasoli yango soki ekaukele totie na mutalaka totumbi yango toke kosomba baposa nguba totumbi soki totumbi esili totia yango na babassin toke kotambola kisasa mobimba ekoma nde ya biso difikulté ezalaka kobuka na mabele soki tosombi mabele yango komona tamu soki mpe zelo okomona zelo tamu soki mona totika yango kaka wana ebeteli mbula mpe ebebi nango mpo zelo eleki mingi bato le bakosoma mabele bazomeka bazomona yango zelo eleki ebele okomona tozongi nango na ndako toye kobwaka yango totekaka tige moko 100 francs 100 francs 3 tiges 4 tiges totekaka yango 500 etretaka ba estomac surtout mabele oyo ya pembe oyo batumbi te en tout cas bato vraiment bayebi koprofite yango mingi
aliaka yango mingi oyo ya pembe wana oyo ezalaka kaka mpona posa kaka ya kolia mabele mingi ekendaka neti bangola wana mpo basalelaka yango misala ebele biso tosalaka yango kaka boye etalaka mpona bapasi kaka bisa na bakonzi ya mboka antuka basunga biso pasi vraiment eleki mingi neti ngai mama nakomi mobange boye nazokoka soki kotya sani na motu te mpo nakende tambusa mabele antuka basunga biso kufa soni komona pasi courage na bino na famille oyo ndenge bolongola soni bondima na bino koteka mabele oyo esungaka bino oyo esungaka liboto na bino ezwa eloko ya kolia bofutelaka bana classe tala yaya mwasi yokanga malamu na bafiere na yo okotimbela ekei yango wana yango mosusu mpe kitambolanga na tiaka na motu omona ekoma nango mabele Merci pour la confiance et fidélité sur la plus. Yamokola Lelo et Komi Nasuka Botika. Te souhaiter joyeux anniversaire. On a Ferdinand Pinda, les parsec comptables du chef. Les Ali Koinda, Mabe, Mokola Lelo, tous Ali Kofete, tous Ali Komé la champagne. Loko la Mona Moussala avec un pacte paix idéologie. Profitez bien, Namokonayo. Que du bonheur. Joyeux anniversaire, les sous-sous Madame Alouche Vwemba. Mantequila, moi aussi à Christian, Mantequila des Mitilistes de l'Opé Zali Kolinda Mabé, profitez bien. Namokolo Nayo, to clôturer page rose à Mokolalo pour nous souhaiter joyeux anniversaire. Magalor, Bokulaka, vice-président du football club Calcio Loisirs Zali Kolinda Mabé, Kolia Komela et Zali P au rendez-vous. C'est Pelaki na ba image, je vous pèse merci. Na Jacob Kayanda, Azalaki, Nasima Caméra, régie finale et Simbamaki, Naemoko, les maestros Bondi, Mvukulu. Bamata, Bakita Babalukal Mabele, fils Manibo Ika Machine, n'a préféré bien.